minene vraiment kosakana te babelge batonga yango mais il y a des gens bako osala bakakala bango awa Jardin botanique de Kisantu aussi, vous voyez bien derrière moi, donc c'est bien écrit. Je souhaite que bienvenue au jardin botanique de Kisantu Bisika Oyo Tozali. Kane tozo baminga olobezate mato ezoyoka misu e mona. Kolandelaka kobungisa. Ta ba visiteur ba yeko visiter, bozo mona ba visiteur bazawana. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Matoye yoki miso emoni linga kolobezate otemeza temo misale monani linga kolobezate outi musika essentiel to komi linga kolobezate ya kolobezate linga kolobezate. Bonjour, bonsoir, très cher internet et Abisso Podcast TV, donc il y a une chaîne de référence et kaka ndenge zalara voilà et tout ça ce ko awa précisément na jardin botanique il y a Kisantu tozo kota tosola na chief aso guider biso kaka ndenge parce que to benga déjà na téléphone kaka ndenge en tout cas un grand merci na Montréal je suis si que ingénieur Doba Sadissa et pourquoi pas se remercier les patrons de cette chaîne, les deux patrons Yannick Malunama ainsi que Ronnie Malunama Boss Live na ba partenaire tout au bas fait ça coup de pouce na bango et na chaîne na YouTube et Abisso Podcast TV car et Keneli Bosso ndengeza pourquoi pas se remercier donc mère Laura Chou donc maman là na livre sterling na dollar na poche c'est comme 18h pas atini ko maman ra ndengeza là papa play depuis Belgique papa play my depuis Belgique na ebi ke na otiko perdre papa mais nabi makambo kozana nga kitoko ndenge zalaka na sepela na ba ndenge souhaiter nga ba ses condoléances en tout cas ba tout et ça pena bien makasika ndenge zalaka et pourquoi pas se remercier mauvais Charlie Wayungu 001 ya maman Koko Matantima depuis Canada kaka ndenge zala voilà tozo kota ce qu'on a kati alors nazanga moti nazana concert na ngai autour tambo na ye la terre avantageuse président ngimi original car peut-être à saluer batune car na PC comme micro ngimbi la prudence. Ouais, merci beaucoup et les lions de la presse congolaise. Quand de bozo mona donc toi pendant mabela qui santo. Il y a ce podcast dans mabela qui santo précisément Liboso. Il y a jardin botanique de Kisantu aussi, vous voyez bien derrière moi, donc c'est bien écrit. Je souhaite que bienvenue au jardin botanique de Kisantu Bisika Oyo Tozali. Kane tozo baminga olobezate mato ezoyoka misu e mona. Et na souhaité ba sincère condoléances nanga à toute la famille Mayalosi au bauti ko bungisa papa na bango ya Kulutu et corps eza déjà na village kuna akundama lobinde azonga na sia mabele ba sincère condoléances à toute la famille Mayalosi précisément à ma maman chérie Lassi Mayalosi babi molongani ya commandant Michel mon papa que j'aime bien mon papa chéri commandant Michel Timba a na Kasavubu pourquoi pas à Nelly Mayalosi, sans oublier à Fanny Mayalosi et à Bibish Mayalosi, sincère condoléances en tout cas. Na salué Pebino na Mosika Bisika Bozali, ba mbote nanga ebele et pas ya fiston Luko qui babi futur mikiliste ou mena na mwende na yo ka nenge zalaka au prudence ngimende azo pc là. Check à suivre bon biso juste après ba image. OK, na biso to kotake kuna. Donc voilà, très cher internet, tout kotisko awa na bureau, tout ça na chef et expliquer biso parce que tout ça na jardin botanique il y a Kisantu et chef expliquer biso après tout l'axabino banzete oiza awa banzete musu sala ba santa donc ming nde chef na pesa biso explication. Merci chef, tout le monde biso awa oiza place nini.
Ah, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, nalinga qui quand même se présenter. Donc, ngande Bertin Toumonakiese, nazali chef de site ad intérim, il y a jardin botanique de Kisanto. Alors, awa na memimbino na local tobengaka herbarium. Herbarium ezali parmi ba local oyo conservé tobengaka ba collection morte. Collection morte eza constituée na ba herbier. Donc, eza na ba organes ya ba plante, notamment les feuilles, oyo bazwaki ba sécher et puis ba garder yango dans des papiers ndenge bozomona, ba garder yango avec les noms scientifiques, les lieux où on collecte la plante en question. Voilà. Donc, Tozana, plus de 8000 espèces, plus de 8000 herbiers où ils allaient kobomba na ba armoire au ndenge bozomona. Donc voilà. Merci beaucoup. Jardin botanique à Kisantu et sali combien d'années? Jardin botanique à Kisantu à ce jour et sali 123 ans. C'est-à-dire ils a créé depuis 1900 par un certain frère Justin Gillet, un jésuite. Voilà. La superficie nango eza ya 225 hectares. Et puis nakoki kobakisa ke ezali situé na province ya Congo central. Voilà, na République démocratique du Congo, c'est à 120 km de Kinshasa. Voilà, au centre-ville de Kisantu. Donc tolobaki non jardin botanique ya Kisantu l'équivalent ya biso ya capitale kuna na Kinshasa kaka ndenge zalaka. Tokozwa moi historique mukete ya jardin botanique ya Kisantu. Voilà, jardin botanique ya Kisantu ezala créé ndenge na uti koloba par un certain frère Justin Gillet, oyo ayaka na cadre ya nourrir ba missionnaire jésuite tangu bazoya à l'époque. Et ye azalaki chargé ya koleisa banani ba missionnaire wana. Et abandaki nano par les potagers pour nourrir les prêtres. Mais par la suite, besoin et bandaki komata parce qu'il y avait les communautés autour. Et besoin et bandaki komata ya alimentation ya population. Et puis yepe abandaki ko agrandir jardin naye. Et longwe wana et commis problème ba maladie et koti et azui ba espèce médicinale à koti pe na kati ya jardin naye. Par la suite, aye kobakisa ba espèce fruitière et ainsi de suite. C'est comme ça que alongwaki na 60 hectares et comme 74 et finalement avec Mobutu a commis sango na 225 hectares. Et puis Mobutu pe a bâti sa infrastructure mususu na kati ya jardin oyo. Donc voilà un peu en gros comment na tokokai ko pesa moi historique ya jardin botanique de Kisantu. OK. Merci beaucoup. Toyebi banzete mingi tope biloko mso ya mike ekolaka na mai. Tant ozo rosé yango ezokola pe sko awa bo traiter nango ndenge nini? Bon, eza na ba ndenge olobi ba culture mususu notamment maraîchère, tout ça ils ont nécessité mai arrosage chaque jour. Wana esalemaka oui avec l'arrosage mai tozozwa na robinet ou bien na mwa ba rivière mususu ezali ko arroser jardin. Par contre banzete ya minene eza déjà na ba racine o kendaka na se makasi yango eviva quand même pendant la période de sécheresse et tout ça, donc et s'enracina déjà eza na problème te ezo zela mbula ebeti ezo zwa nango mai. Mais na seria ilanga en tout cas comme ekendaka déjà na se, il y a aucun problème et résiste kanango pendant toute la période de sécheresse. OK. Merci beaucoup. Est-ce que ça dans nzete mo te sera déjà dégâts na ba visiteurs au bayaka? En tout cas dégâts sur les visiteurs non, mais c'est vrai que tango tozomona keza na banzete ezokauka surtout sur les pistes ya ba visiteurs to sala en sorte que to entretenir, c'est-à-dire ko kata soit ba branche ou bien ko kata nzete yango so itomoni ke komi un danger public sur nos visiteurs. Donc il faut to élaguer yango. Ça fait partie des travaux oyo to sala na kata jardin botanique. Il y a kolongola oyo tout ce qui peut constituer un danger pour les visiteurs, c'est-à-dire entretien et aménagement. Voilà. OK. Est-ce que ça pena ba arbre mususu e utena mboka ba paya, ils na mboka mso Congo tolo nango?
Oui, ezali, mais je vous prends le seul exemple ok tozana pie nango moko kaka aona kati. C'est notamment Obama ba ebi mingi noix de muscade. Tozana muscadier moko tozana ona sekuna ezaka moko to meka ba essai ya multiplication mais adaptation nango ezala kapasi donc etikala ka yango moko. Et donc eza parmi banzete oyo eza rare ya bapaya oyo tozana ngona Katia Jardin Botanique de Kisantu. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'ici aussi, il y a des difficultés? Difficulté, eza nango mingi comme dans toutes les entreprises. Beaucoup de difficultés. Atana kachendaku, difficulté eza ngate. Et parmi lesquelles, par exemple, beaucoup constater que clôture eza les sociétés. Pourquoi? Parce que incivique, buka buka, mabende ezala wana, yiba tout ça. Ça fait parmi vraiment de grandes difficultés où vous allez connaître nakati. Mais aussi vieillissement, il y a des infrastructures parce que tu dois faire face à la concurrence. Les loba entreprises et belé touristiques et mata et donc du coup biso to bandiko kende en baisse, donc ça fait partie d'une deuxième grande difficulté et il y en a tant d'autres. Okay. Merci beaucoup, Nenge chef Aoutsukulu, parce que toujours côte à côte, pendant le terrain, et tout le sabine, ce que banzete, on est sali, 100 ans, et banzete, ou tamboka papaya, tout le sabine, kaka, Nenge zalaka. Merci, on se touche juste après. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli, merci koyo ndetango na biso, lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekuli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disi to benga mabalongi always effect for the life I'm living. Tu komona Nenge chef Aoutsukulu ba en tout cas ils a participé mawa et en tout cas to senga pena na gouvernement congolais kota c'est parce que construction oyo ils a depuis ba belge ba sala yango depuis ba pêche ba salaire comment on a dirait à botanique jardin botanique à Kisantu et cause à la beauté 123 ans regardez c'est délabré. Alors il faut vraiment qu'on entretenir un pena qui toko kozongi sango parce que ba visiteurs ba ka trop même les étrangers aussi. Na ba payer belé na Afrique centrale awa ba biloka boezala raté. Alors faut to battre là et loko na biso nzamba pesa biso. Alors faut te entretenir ango. Regardez vous-même. Regardez. Vous voyez? En tout cas, to sengi vraiment na ba konza l'état botala ko bongisa ba bureau et ko zala pena et kitoko makasi parce que bazo sala musala pena ya kitoko basa pena musala kitoko sa financement et cause la boyete. Regardez et cause la boyete bazo entretenir toujours propre na jardin botanique à Kisantu kaka basa ndenge nini mongo bat bakotelaka yango bazo sala tout ko bongisa. Regardez ozomona mais ba bureau kuna kutu ba vrite nzambe na ngai Congo bosana tala ndenge ezali. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Et tozo kita sikoyo to kota vraiment siko wapi ba nzete msusu esala 100 ans. Banzete msusu esala ba 50 ans ezali. Donc yango tozo kende sikoyo mais tozo kota nanu na musée to koti na musée total à susu parce que y a biso podcast TV et ici c'est la chaîne de référence ndé tu ça bino ezara ba information vraie. Ça ba information vraie. Donc voilà, tout ça toujours dans le Congo central et précisément dans jardin botanique il a Kisantu. Voilà, tout ce qu'on a misé. Tout cela, la chef. Voilà. Tout ce qu'on a misé.
toza na misé, voilà. Toza na misé, bah, biloko oh mingi chef nda ko expliquer biso. Et chef a ko expliquer biso. Chef a ko expliquer biso tozomona. Awa misé, donc bisika bazali ko exposer les parties des plantes, les parties des plantes. Donc, ça fait partie de la collection morte. Parmi la collection morte, tout ça, partie à herbarium, mais aussi tout ça, partie à musée, où nous exposons certains organes des plantes, notamment les inflorescences, les racines, les feuilles, et puis plusieurs rondelles qui représentent chacune des espèces déjà mortes. Donc voilà, yango bokomona na ba étiquette wana eza posée sur chaque rondelle. Ok, merci beaucoup. Tout le monde bengamona le kota lingala bikeko tout le monde likolo wana baza bana. Bon, wana eza ba œuvre d'art. Wana ya moto à sala jardin, donc Justin Gillet. Wana mususu ezo représenter le premier capitaine. Il y a pas agent, il y a pas travailleur. Et puis tous na shop oyo ils ont quelques œuvres d'art, il y a misala, il y a communauté locale qu'on peut aussi valoriser. Donc vous pouvez entrer dans le shop et voir quelques œuvres d'art qui sont voilà, toko tasko na shop. Tozoko tasko na shop, tout le monde a ba œuvres d'art. Waouh! Donc je suis fier d'être congolais. Naza vraiment na mboka nanga. Puis voilà, talaba art. Talaba art. Bozomona donc isalami awa na mboka na biso Congo. Donc voilà, les petits sauts que sona papa expliquer biso ba art moko na moko kaka ndenge za mbote papa. Mbote papa. Comment on a monsieur Abdul Massamba. OK, monsieur Abdul Massamba, c'est la chaîne Podcast TV et tout le monde a un bureau on a un jardin botanique qui sent tout ça musalani. Bon, nazagu depuis Ngamutunateka anakata shop. Merci beaucoup. Ko expliquer biso ba bilo comment oyo ba téléspectateurs bazota biso pinda ba youtubeur na biso. Bon, en tout cas, on a ba œuvre d'art ndenge donc tout le bela awa. Donc ba œuvre d'art on est donc des Africains. C'est juste pour nous valoriser peu sous culture africaine na biso et à savoir aussi par exemple tozana ba chasse mouche. Mingi tomona yango donc na maboko ya ba chef coutumier. Or kozala na maboko ya chef coutumier, cela signifie ezolakisa un certain pouvoir chez nous les Africains. Mais pour na biso toteka yango, mais jusque là ils ont un pouvoir mon côté. Donc ezo dépendre na mutu wa kosomba nde akoki kosalela ngo ndenge ya lingeli. Pour biso awa eza disposé pour na koteka. Pour na koteka. Alors o nde to bengi yango la maçonnerie. La maçonnerie et le condé sengeli toyeba quand vous construisez une maison, il y a plusieurs équipes ou plusieurs personnes oyo nde bakoki ko contribuer na construction ya ndako na yo ataku toza na ba possibilité ebele mais okoki pe ko pona quelques personnes o bakosunga yo même pona kosomba même ba matériel ba misusu ba sable ba maçon et ainsi de suite. C'est pourquoi là il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Alors juste oyo eza donc ba masque tel que oyo eza masque chokwe eza masque chokwe donc eza ba masque moko ya Kasai ya province ya Kasai oriental parce que toza dona ba masque bon kamwa ebele ainsi de suite il y a la plupart il y a ba différentes provinces il y a mboka na biso il y a RD Congo donc voilà. Bon, en tout cas, les masques sont ebele, on des masques loulois, par exemple, les masques loulois, donc c'est toujours dans la même province orientale. Oyo eza otobengi mon village. Mon village, à savoir nous les Africains souvent, dans chaque tribu, il y a un jour oyo bakonzina biso bazwa quand même pouvoir quoi. Alors chaque village est représenté par un chef du village.
c'est pourquoi ozomona image il y a chef il y a mutafandaki alors souvent dans chaque village bazala na mukolo o ba célébraka journée oyo bango donc bazwaka pouvoir ancestral na bango hein pouvoir ancestral na bango c'est pourquoi a ozomona donc le chef du village aza assu et puis à côté aza na serveur na ye oyo donc azoko servir ye quand même comme moi masanga yambila les jours au bango de bazwa quand même pouvoir na bango wana parce que souvent les jours J ils allaient vraiment concentré donc pour na magamu musute même bilanga basala kate alors vous trouverez quelque part awa et ana mutu pe azobeta kama mbunda donc c'est pour dire que c'est l'ambiance quoi bazo fêter ba misusu pe bazobina et puis chef coutumier azana droite ya kosala soki nini hein ozomona donc bango yeyo baso komemaka mwa biloko et pas chef na bango alors mama oyo azangaki eloko donc akolambela mokonzi azotuta alors c'est papa lokola les Africains à l'époque on vivait dans de la chasse du pêche et de la cueillette azangaki eloko akolia pardon akomemela mokonzi ye wana kimaki mbango na zamba ndake kobuka bambuma pour amemela les chefs. Donc ce n'est pas juste un œuvre d'art seulement, mais ça sous la signification. Donc histoire vraiment. Histoire vraiment. Donc merci beaucoup. Donc tout ce que naba nzete to laksabino. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Yabiso yangoyo oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba des plantes grasses ici beaucoup kotuna mais pourquoi ezana sia batol tout ça parce que ezaba nzete ba plante o toleraka mai mingi te il ne tolère pas beaucoup d'eau voilà donc il conserve beaucoup d'eau dans leur tissu. C'est pourquoi on les appelle des plantes grasses. Donc voilà. Et puis là-bas, tu as collection, il y a ba orchidée pe ezali, collection ya banzeto elingaka moi penza makasite. Voilà, tu as na ba collection ba verger, beaucoup de vergers par exemple. Et là en face, ce sont des poilus, ba ramboutanier, hein, otobengaka poili. Voilà. Tu as ba verger ya ba mangostanier, tu as ba verger ya ba malala et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup chef Tozo Kita. Total bon nzete oyo. Par exemple babengango arukari ya bidwili. Donc avec un nom commercial ou tout ça le désespoir des singes. Désespoir des singes. Donc ningo ozomona ngo wana parce que seulement makaku akokai komatate et puis bon ils ont dit que c'est le désespoir. Parce que ça na basende sende akoka komatate. Voilà. Et merci. Puis c'est un arbre aussi qui nous sort l'encens. L'encens oyo utilisaka mingi na ba catholique tout ça. Voilà. Sève nango yango oyo. Le même arokari ya bidwili wana to chikomona. Voilà. Donc nzeto bisaka ça. Encens. Encens yango. Encens oui. Yango na boko mona ngo côté likolo. Ou bien quelque part là. OK. Merci beaucoup. Et puis là yango na kaka yango na arokari ya bidwili oyo agatis damara yango pe bimisaka encens eza d'origine philippienne. Voilà. Ce banzeto c'est déjà ba combien d'années banzeto? En tout cas oyo c'est plus de 80 ans mingi ezawa et ça livre vraiment plus de 80 ans mosusu pe ya ba 100 ans ezali. Ouais. Maintenant donc tout le bakaka ba racine on ninga kota na serre mabele yango nde batilaka ngo to za d'autres protections mususu. Non eza la protection mususu te ba racine kotika kana mabele ezo mai comme toutes les autres plantes quoi. Ces arbres ici fonctionnent comme tous les autres arbres. Voilà. OK. Merci sikoyo ba mi pepe oyo tozomona ba mpepe ndenge to kitabuye mpepe na kitoko pena dans tout le baïso utabisina na banzete. Oui, c'est effectivement musala ya nzete wana ya ko bongisa mpepe o tozo pemela wana parce que na moi boye nzete ye azo dégager l'oxygène et
biso par contre toza na posa oxygène wana nzete azo dégager donc tozo sala ba mouvement inverse nzete azo bimisa biso tozo zwa o banzete. C'est pourquoi il est souhaité, il est préférable que batu bayaka baleka na bisika boye ba week-end boye comme ça baza calme après une semaine dure de travail, après des frustrations surtout bino bato a Kinshasa après ba frustration oleki na isika oyo vandi il faut yo ka vraiment kimia ke mutu ezongi en place. Chef nzete Yango wana ka to mona kuna arukari ya bidwile c'est le même donc collection nango oyo esalemi awa quoi. OK, merci beaucoup. Mais ba fruit tozomona ba fruit te tozomona ka banzete. Bon, par exemple fruit oyo eza en face na bino malheureusement elia makate tabernante iboga elia makate parce que mais ba fruit mususu comestible ce n'est plus la période. C'est à partir de octobre, novembre, décembre, janvier tout ça ndeza la période ba fruit et beaucoup kay kolia ngo ya ofele. OK. Voilà. Merci beaucoup. Bon to comme isa sikani place yo. Ah isika to tozanaka quelques reptiles bazawana tobombi wana mwanga ndo ameke mibale bazawana na varan voilà. Donc nde esika ngando bazali tomona yango ekozala pena bien et chef sko bavivre ndenge nini parce que toza na jardin botanique. Voilà, toza na jardin botanique c'est vrai mais eza na mwa ba espèce neti par exemple varan bazwaki kaka awa akweyaka likolo batol akwei après bon on a voulu quand même les sauver nde bon tozo totia awa Dieu merci il a survécu nde azawana varan du Nil. Donc akwea likolo batol, c'est-à-dire pour dire que il y a des espèces de faune aussi qui se retrouvent dans les jardins botaniques oyo baya de manière naturelle. C'est comme ngando ya mukewana on a pris ça chez un braconnier et puis bazuye batie wana, c'est-à-dire na rivière oyo ezokabola biso na Kisantu eza na bangando donc voilà et puis pour sauver ça peut dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Sauf qu'il n'est pas tokoti kaye na libanda boete. OK. Merci beaucoup ngando. Wana ozomona kuna lokese, lokese. Et pas ya bato okila lokondo bekeso. Ouais. Voilà. Donc wana na kuna azali azane tranquille. Maintenant bani est-ce que kopima boete abimarate? Te abimarate. Et ako matate non aobimate. Azane tranquille wana. OK. Donc merci pour moni déjà tout qui est sous maleme vraiment en tout cas étranger honnête il y a biso podcast TV vous s'abonner massivement et OK s'abonner tina cloche ya notification comment ba bloquer bobo mon kaka na chaîne référence il y a biso podcast TV en tout cas vous s'abonner massivement voilà ça va sikoyo et chef bon nzete olalio. Bon oyo kweyaki eza banzete mususu eumeli makasi et donc comme na période de vieillissement misusu babengaka période de sénescence donc mupepe makasi asipporte mabele asipporte susu te akoyi neti ye aza palmier aza pena na ba racine pivotante te donc aza na système racinaire oyo eza fasciclé tout ça donc asipportaki susu mabele asipporte sute nde yango ekoyaki nango na mopepe. Est-ce que ça banzete mususu pe bo détecter avant ekoya? Te. Et banaka te parce que mopepe koza la makasi penda et puis bon ekoyi nango on n'en peut rien. OK. Eza ba phénomène naturel et atiki place na ba mususu pe ekola. OK. Merci beaucoup et en tout cas tozo betaka kambela na ba konza l'état en tout cas ko ça là vraiment topé ko entretenir ba biloko na biso ba bijou na biso ya boye za pena bien makasi parce que l'étranger ba yaka pe awa l'étranger ba yaka awa ko visiter en tout cas et ça la pena bien makasi donc voilà et chef awa tozo kenisko wapi bon ngando kaka ngando monene azawana comme on est Nice. Wow, ici on a kuna d'abord ba lingaka place à moi ibwe
Na pas bon azana calme. Oui, azana calme, aza posé, azana bassin na ye moi habitat tout ça les mai tout ça donc voilà, azana tranquille. Donc il peut aza kuna temps obimate. Te azana à cause la na temps akobima mais azana bisika akobimela te. Asali combien d'années? Aza une cinquantaine. Bon, bazoyer c'est plus de 40 ans mais bazwaka ye to ebité azalaka na âge nini. Tango bazuye na mai. Donc on peut estimer à une cinquantaine d'années, 52, 53. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Visiter puis bayar la bango awa ba étranger belé ba monaka. Visiteur bayaka neti groupe bozo mona ezokita kuna c'est parmi ba visiteur bazoya kotala, bazoya ko visiter, bazozwa mopepe. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ouverture za air nini bukanga pe air nini? Tofungolaka 7h30 et tokangaka 18h juste. Ouais. Ok, 18h c'est batubala là bon sécurité ezali, il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Message clé nous lancé na gouvernement congolais surtout na biloko boye pour na ko bongisa vraiment ni na biso. Bon, message eza pas uniquement na gouvernement parce que ceux qui te tiennent sur na gouvernement makambo ko bloqué. C'est d'abord aux populations congolaises. Hein? Ça c'est leur œuvre, ils doivent soutenir ça. Beaucoup qui ko soutenir na ndenge nini tolobite ke boya na ba millions na ba poche na bino non. Mais le fait que bozo leka bozo sala déjà ba entrer, ça peut aider ces jardins. Que ces jardins et s'épanouir facilement. Donc les fêtes bozo kota et ezo pesa moi ba recette na jardin. Ça c'est de 1. Bisika biso to kokate par exemple na lobaye na bino makambo ba clôture. Ça demande quand même appui à gouvernement, il y a l'État, ça demande appui. Pourquoi pas partenaire? Parce que bénéfice écosystémique oyo tozo bénéficier c'est bisonyos. Bisonyos onde tozo bénéficier pas seulement bato ki santu mais toute la nation en bénéficie. Donc même partenaire tout ce qui peut contribuer par exemple à la clôture, amener aussi d'autres espèces. Toute contribution est utile, nécessaire pour l'épanouissement du jardin. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc là, tout ça qui bon, on a jardin botanique de Kisantu, toujours dans le Congo central. En tout cas, un grand merci na Yannick Malunda, merci à Roni Malunda. Vous s'abonnez massivement. Il y a Bisso Podcast TV. Donc il y a Bisso Podcast TV. Donc on des chaînes de référence. Voilà. Bon, on est déjà. Ndenge chef autiko laksa biso, chef autiko décortiquer, banzeto sali ba 100 ans, na banzeta à 100 donc voilà tout le monde bongo ba ngando ndesi ngando ba bi déjà azana 56 ans. Nzambe nanga ya boy bazu wapi? Congo. Pays béni. Pays béni. Alors, il faut combattre là. Merci, on se retrouve juste après. Bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi forever grateful for God and my blessing. Même à na jardin ezaka yango moko nzete yango. Oui. Sikoyo o bozwa libanda to oui bazwango libanda baye kolona awa ba mekiko acclimater yango ti na ndenge esimba ebotaka c'est vrai que ebotaka mingi te lokola bisike uta mais ebotaka quand même quelques fruits et après bon voilà comme multiplier yango et poser toujours problème mais to finir par ko réussir la multiplication yango. OK. Et donc bamakasa na ce kauki après commis Muscade tout monde a balambe na biso. Muscade des la mbuma. Et bota ba fruit wana moi fruit wana ngonde na moni nano lambite. Ba fruit wana muscade o bateka na bino. Voilà. OK. Siko ezaka ya maito ya okauka ko ezalaka ya okauka. Soki botia wa ezana no frais. Après quelques jours et kokauka. Voilà. D'accord, merci. Nzete oyo munene tozomona kuna. C'est vrai là. Mais par contre, na linga na laksabino oyo mususu wana na lobaki arbre qui marche. Yango kuna. Tokende.
tout le monde a yango. Donc voilà, tout ça car toujours na jardin botanique qui a Kisantu. En tout cas, ça lit vraiment bien ma casse. Ndete sobetaka mbela. Chef Aoutukoloba, surtout nous les petits peuples, tu banding peut contribuer et puis combattre la peuple qu'on a biso, qu'on a bien vraiment. Ça c'est l'arbre qui marche. Pona ko lakisa balandi na bino ya télévision nazozo ndakisa ya nzete avocatier wana na nzete oyo. Ce que tali nzete avocatier alona mi place wana akokufela peka wana. Donc sur le seul pied. Mais so tali nzete oyo bozomona ndenge barasi nango eza. Balona ye awa pembeni awa mais place balonela ye akufa. Mais ye wana azo continuer ko évoluer malembe. Wana ezomonisa système racinaire na ye ndenge fonctionnaka. C'est-à-dire racine eutaka likolo après ekiti na se tango ekokita na se racine wana ekitaki na se ekomi lokola tige. Donc ça devient une fausse tige en fait. Et puis racine mususu ekobima et ainsi de suite. Ti ekoki ko kipe une grande superficie. Hein? Donc voilà, c'est pourquoi on dit que c'est l'arbre qui marche. Parce que à longwe bisika balona ye ti nandenge azoko évoluer et ainsi de suite. C'est pour le colonne on a cité ça problème. Colonne on a cité oui et effectivement ceux qui otloni on a parcelle na yo akoki ko envahir la parcelle voisine. Donc voilà, donc c'est pas conseillé ya colonne ngo na lupango na yo. OK. Merci déjà bakobuka ngopé. Bon, tokobuka te parce que c'est quand même parmi les arbres symboliques il y a jardin et ça n'a plus de 120 ans. Donc voilà. Ça déjà 120 ans. Oui, plus de 120 ans en tout cas. Ficus bengalensis. Et ça arbre moko traditionnel na Inde. Voilà. OK. Merci beaucoup donc Bidimo Moni et tota susu ba nyamana mususu kuna. Mais nzete moko pe ya muke mususu toko na kokyo lakisa bino. Wana bomoni ba mama bateka malala. Batambolaka na bambuma moko boye ya rouge ya mike. Mbuma wana soki ole yango otie na munoko, nyoso kotia na munoko ekomi sukali. Botuna ba mama bateka malala, donc bateka bambuma moko ya mike ya rouge. Ezalaka na sukali makasi. Soko ole mwa mbuma wana ata ole citron, nyoso kolia na citron wana ekomi sukali. Voilà. Nzete yango nde yango yo. Sense palom. Na Équateur ezalaka mingi. Biso pe toza na chance ya kozala nango awa na jardin botanique ya Kinshasa. Donc yango pe romé lango pété nde tuzomona mukeboy. Olobi? Izu tampena tende tout le monde mukeboy. Bon, et oumeli quand même malgré ça mukeme et oumeli quand même plus de 10 ans. Ah, c'est que ya kola na été. Akola ka penza mingi te. Aza arbriste, aza arbre te. Voilà. OK, merci beaucoup et ça. Bon, wana eza nango palmier ornemental, moko na ba palmier. OK. Voilà. Merci beaucoup. Wana chacal et puis voilà, c'était les bonus. Chacal. Waouh. Donc merci beaucoup chef Ninga Oti ko expliquer biso et en tout cas il s'allait pena bien makasi ba konza l'état. Faut kulandelaka ko bongisa. Ta ba visiteur ba yeko visiter. Ba visiteur ba yeko visiter, bozo mona ba visiteur baza wana. Bazo kanga ba photo na ba nyama bazo mona awa. Tani so chacal. Bozo mona. Ya biso podcast TV to la ksabino ba biloko belé. Bozo mona. Yango yo. Yango wana vraiment. Voilà. En tout cas, un grand merci aussi à mon caméraman Josué. Et puis na concert nanga original Prudence Ngimbi. Magal ngwa ngate menga la boage libanga. Merci. Donc chef Sko Awa
Bon, awa babu anza liboso kuna babu anza kuna na cercopithèque ye bazo sukola donc yango bazana ba yango baza bakangeli bango awa mais ba place na bango eza liboso kuna. OK. Loka bazo soigner kuna yango ba batie bango nano buta mutonga kutaki basalaki eloko te eza na ba technique so tali ndako eza na ba dispositif pona ko tia bango awa bakobenda bango awa et après etiki espace libre kuna le temps basukola so basilisi bazongisi bango kuna et puis voilà bazali. Merci beaucoup. J'étais musuni tokomona o eza mina awa. J'étais mususu bokomona peut-être bon noix de Brésil bambuma wana bozomona likolo kuna noix de Brésil ezalaka mingi te na bacontre na biso mais eza noix epesaka ezalaka na 12 noix au moins na kati eza na bavertu ebele eza na bavertu ebele parmi lesquelles c'est un antidote donc mosusu esungaka contre poison par exemple. Boponi babenga noix de Brésil. Oui, parce que seulement eza d'origine brésilienne euta kuna. Voilà. Et eza parmi ba biloko Mobutu abanda ekolinga soki aye na jardin il faut batiela ye na mesa na ye na ba visiteur na ye bazoli yango comme Amis Girl. Voilà. Merci. Noix de Brésil o pena yoso pena yaka o laksanga pena tomo pena noix de Brésil oyo tala noix de Brésil. Congo pays moko béni mais bolingi ko négliger ngai en tout cas nzamba sunga biso kaka koyeba ko batela ba biloko na biso c'est très important. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être africain. Alors toyeba ko batela biloko na biso eza pena kitoko makasi. Merci, on se retrouve juste après. Donc voilà, toujours bimasco vers jardin botanique ya Kisantu, tout que l'accepte sous bas site mususu parce que ici on travaille. Donc toi qui musala, tu même la bino pe musala kaka ndenge zalaka. En tout cas, Internet na biso bo s'abonner massivement. Il y a Biso Podcast TV ne makam est-ce que vous avez information vraie. Voilà. Ba chaîne bele ba kotaka te ba suka na nzela. Mais biso pe to koti na kati tozuna chef ya bureau. Chef ya bureau yenda guider biso. Chef à bureau. Voilà le quoi tozapi na kati awa. Tozo bima naza pena concert nanga Prudence Ngimbi original na baxeli sur la terre avantageuse moi liloba en tout cas mingi olobe za te za dégâts donc miso emona mato yeyoka donc mingi oloba ko te za te parce que nazangi na maloba namoni biloko non namona te banda nazalanga mais na bokasita ya Biso Podcast. Donc Prudence Ngimi pena na mabele ya Kisantu précisément na jardin botanique de Kisantu. Donc namoni ba espèce non na mona na ngate, namoni ba nature msu non na mona na ngate, donc ça me fait du bien quoi. Babi makamba boy nil para ya kaka na ya Biso Podcast. On a benga mikolo number 0. Donc number 1 kutu mais number 0 doit avoir 1. Donc, il y a Biso Podcast TV, c'est là, toujours, restez toujours branchés. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner. Yo, là, ce mois d'an, j'étais mangousta. Ce mois d'an, j'étais muscade. Pour nous, j'étais muscade. Donc, il y a des gars. Des gars au Canada, il y a Biso Podcast. On le végété. Tout ça continue. Tout bima déjà pour que tout qui n'est plus au monde, pas mal ici, bon monde à bagarre. Donc, ça fait du bien quoi. Donc, il le végété quoi. Ouais. Merci beaucoup, ma conseillère Prudence Ngimbi. Donc voilà, ngana moni nzete et déplacaka. Nzete longo awa, olonyango awa kekuna. Mystérieux. Waouh. Babi arbre qui marche. Donc ils ont tambo. Arbre qui marche. Tala ngando asali 5 ans, 6 ans. Ngando. Tala munene.
ngandona bena fona tino na ba chaîne wana mike wana ba bloquer yango nanu nezala kaka. Merci, on se ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina. Nous venons de quitter vers jardin botanique. Il y a Kisantu, ce qu'on a gare centrale, na gare na bango, pardon, na gare na bango, et kakaneng zalaka. En tout cas, bah merci belé, na batu ba yambi biso na Congo central, na robo ça n'a pété Papa Play Maya depuis Belgique. Papa Play Maya depuis Belgique. En tout cas, un grand merci. Na ningo fortifié ngai, na $100 au pèse ngai ça dépend bien ma cascade zalaka. Papa Play Maya depuis Belgique. Voilà, toujours le Moscou awa, toujours le Kindesco vers tout l'accepte nous Maïn Kissi. Tout qui vient na Maïn Kissi, tout le monde rai. Car parce que mon Papa Play Maya, barango walinga ba mon apena ba biloko batika na kin, na Congo plutôt, kaka nengezalaka. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi oya mayinkisi. En tout cas, Rai Oyo, depuis Joseph Mobutu, mais tout le monde est comme négligé ma casse. Comme négligé, en tout cas, bazo bon c'est un suscité. Alors, il y a Biso Podcast TV, des références. Chaîne Pesa Makambu, chaîne Tomboli Batu, chaîne Elongoli. Et qui dit moi tout est chômage na RD Congo. Chaîne ba futara batu kolega ba chaîne wana mususu mike wana. Qui on se toujours kende vers Inkisi, bomona ma Inkisi kaka ndengeza parce que ici on travaille. Ici vraiment on travaille. To la leki ko ozaki na hôtel ya Mayalos. PDG Mayalos paie à son âme. Yo, oyeba Congo, olala Mayalos, boza mbongo te. Voilà mbongo te. Mais biso to la ipena na hôtel mo VIP. Bien accueilli. Pa ya muto ayebani. Hôtel Mayalos. Au côté volala, ba pesio quiz. Ya? Ba pesio quiz na tongo café a kosaka na kutute. Hôtel Bapesa dentifrice, Bapesa brosse. En tout cas, un grand merci. Na Roni Malunda, mais c'est que Yannick Malunda. Na bato nyonso, Bapesa ba coup de pouce na bango. Na chaîne YouTube na biso ya Biso Podcast TV. Kaka nengezalaka. En tout cas, soki liwa na sola na bato ba bomaka bato. Ya? Soki liwa botika Roni Malundama na Yannick Malundama. Bozona binonga. En tout cas, bango basimba bena libende. Donc voilà, on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansele tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansele tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te voilà po ayinkisi donc place au rail train les cas kobanda kin ti awana Kisantu na Congo central kaka ndenge ezalaka voilà to baya biso podcast TV ici on travaille naza pena na poya inkisi bino bozomona mayoyo emela bato ebele bamituka minene dinda awa eza rivière moko historique awa na Congo central donc voilà ndeka ezalaka donc vraiment makambo donc toza pena na poya inkisi je so ozolanga pena mabendo yo ba belge batongela biso ya minene vraiment kosakana te ba belge batonga yango mais il y a des gens bako osala ba kakala bango awa ya batu misu basala bakinduma awa na ba cc boye en tout cas eza bien te neti kuna bozomona kuna eza bilanga place o bazolo na biso ba pondu ba chou ba pointe kaka ndenge ezalaka en tout cas très cher internet il y a biso podcast TV bo s'abonner massivement au s'abonner que tina cloche ya notification en tout cas eza pena ya kitoko makasi ka ndenge ezalaka Papa Play Maya tala mwana no place telemi Papa Play Maya tala mwana no place telemi en tout cas bo s'abonner massivement ya biso podcast TV ne makambo Papa Play Maya depuis Belgique tala mwana no place telemi en tout cas bino mozo mwana sena nga sona meko taka boy ba Angeli boya ozwanga ba tombola. En tout cas, un grand merci na Roni Malunda ainsi que Yannick et Malunda mais puis na partenaire na biso nyonso ya biso podcast TV balobi ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. To travailler bandeko pe atikana kin donc beau travailler et ko zala bien makasi. Merci beaucoup to succès so awa to so déplacer pour que to kota lisusu mboka misu. Merci. On se retrouve juste après. Yakolobisa te mingi yakolobisa te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansele tokomi mingi akoloba eza te
ya kolobiza te mingi ya kolobiza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobiza te. Donc voilà, Toti Kisko qui sent tout. En tout cas, très cher honnête, il y a Bisso Podcast TV pour s'abonner massivement. Donc Toti Kisko qui sent tout, toujours qui est vers Mazangungu et Siko Apito, l'Axabino Pekaka, bah image n'engaza parce que Teko Sabongo découverte. Teko Sabongo découverte, on a Congo central. Et donc voilà, Toti Kisko qui sent tout. Toyesko na toujours qui est yo Manzangungu. Donc tous en parking à Manzangungu, ba mitu keza awa et kaka ndenge zalaka. Mais na cathédrale kuna et par exemple ba milice mo bazo bima wana. Ba boy to zo ba image. Ba milice mo wa bima na mais na bi kenaki diba tant to kozonga to kota sous cathédrale parce que eza pena nini mo historique et puis na bakisa en tout cas ka ndenge zalaka. D'abord s'abonner massivement na chaîne ya Bisso Podcast TV kaka ndenge zalaka. Voilà, tu as ce qu'on a parking ya Mazangungu, toujours qui est vers Mazangungu. Donc tous les gens qui sentent tout vers Mazangungu, Mazangungu après to kende ti kuna kaka ndenge zalaka. Bon s'abonner massivement. En tout cas un grand merci à Montréal. Donc je souhaite kaka ndenge zalaka. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esensiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esensiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te